Dans un bio bolelo comme ma pasteur, je crois que Oza vraiment mieux placé pour expliquer biso pour na yamba pe ba danseuse belé ba betelanga pe réalité o eleko bo bonda ko za no kuma ba bio za na kisima kasi et sauvage ana déjà combo les sonné et puis on a kisima kasi mais quand on connaît biso c'est bon il y a kisima il parle pas que simba est-ce que kisima va même à monte. L'homme prudent voit le mal de loin. Bon, là, peut-être que va y bête sauvage. Ah, va y bête sauvage. Ils appellent la badiassise, monsieur, va y bandumba, va outiller dans la ville. Ils appellent la badiassise, monsieur, va y chéguer, moi, na mon pays Angela. Donc là, ça dépend à Motu. Ndenga zoye la peine vie sociale au yazanango. Et ça, il a un état d'esprit. Oye ko sala musala to, oye ko sala, oye ko sala. Mais na image, oye biso ba congolais to pesa ba danseuse, to pesa ba danseuse image on dit bandumba. Mais ba danseuse ba bandumba te. Ya ba danseuse ba na basi malamu ya robala. Na lobaka ngo na lobango pe na lobaka. Ba basi malamu ya robala. Ba danseuse. Oh. Basi mo très fidèle ba na mukile banda. Ya solo là. Ah. Mais ça bino déjà que non bino bandumba. Ya wana caché ya ndenge bata Congo ba monaka. Bis na lo bata binata biso pour nazaki parmi. Nazalaki parmi aujourd'hui je ne suis pas là. On a bien so ba danseuse nyonso. So tout na bato bazo occasion. Ya ozana ba danseuse ba parce que danseuse ala fidèle. Danseuse so alingi yo ovana yo so asili sina yo asila nonda kozo muswa. L'homme prudent voit le mal de loin. De Wera. Parce que na ko le ba leader on sauté parce qu'il na l'équipe ba leader on sauté. Nga pena na maison mère na mona ngote. Na ebité so yange bamba no sala ngona katimini. Na maison mère yange matika o sanga te. Akuma tinda otika tamu akote. Na ebike ba leader ba lingana na ba danseuse parce que ba danseuse ba basi ba leader ba mibali ba lingana ba musicien parce que ba musicien ba mibali ba danseuse ba basi so tie basi na mibali place moko ba lingana kaka. L'homme prudent voit le mal de loin. Bato nyonso ba kiza ba danseuse bandumba ba danseuse bandumba te ya so kutena mo sa danseuse olingo bala e tika makoli banda mipende libanda to tika kamakoli to bande ko tika makoli banda parce que musala wane bande ko senga bongo mais na minute o so ki danser na komi mwasi anda ko asa intérêt tika makoli banda te parce que so président so biteni o eza libumu libanda o eza makolo nini makolo libanda yo ko lo balente ke ngana o zata o te o za na droite so ka le bi le lobo obina na bakaleson obina na bakaleson soka bile lobo bobina ni sa eloko boko bina sa eloko soka le bile lobo bobina na ba pantere ba président ba danseuse moni balata bien eza choix ya président na bango. OK. Comment dire le mona président Félix Ouzé quoi na lata ba danseuse soki moni ba danseuse ba couvrir nzoto c'est que eza choix ya président na bango ndali asomba ka bateni o ba danseuse ba ko tika nzoto te mais so moni ba danseuse balati lamba oyo eza ke batiki nzoto eza pe choix ya président. OK. L'homme prudent voit le mal de loin. Jésus-Christ. Parce que yo lelo yo, parce que lelo ça sur la violence. Ya. Il a dominé. Il a dominé. Tout ça la boue, tout ça la boue. Tout sur la case Jésus, c'est important. C'est bon, c'est là tout ça. Tout sur la bakisi, tout sur la sata, c'est important. Important c'est ça dit toi to bimisa bato ba côté kuna, to ngi to dépeupler côté wana pour ba ya kotanza. Est-ce que musique na biso de musique à mokili est-ce que ça va kisi est-ce que monde on est un monde mo yamabe oui c'est normal les monde yamabe parce que c'est qu'on fait to kumisa nzambe te o to sala ka to kumisa nzambe te nzambe azana intérêt na katité mais eza choix ya mutu bon mususu pe akosa la musique pour nzambe ka mutu apesi don wana mais ça mususu pa monique place on nzamba suki singa na succès wana ko kite na kende pe na toucher likolo eza ça dépasse pas mutu. L'homme prudent voit le mal de loin. Ngamonde naza boye andelo ya kima passé noko ya osakana témoin na bandali ya tongo. Donc quand on a ta ba pété na biso bandali wana na omona nanga su mutu te. Ozo comprendre ya. Donc naza boné bi ke parfait non pas ko lango te mais toi ba pire. Poudre aussi. Non simba poudre noté. Malheureusement ngana bibi shibida bibi c'était pas le cas ngana shibida bibi tono kabole lamba
tonola ta sengi akati tono pakola rouge je lève moko tola la sika moko donc eza ke bo mesani boza na kuya za na confiance na nga akina ko sali mabete nga pe na confiance na yeke akosala nga mabete mais na ndenga ya liziba biso nyoso boy na osimba pour de noter na kufungula saki na yo te na kolia na méfiance parce que na yebe siko ko tarate na yebe siko bimela te c'est comme ça baninga tango kokie papi que me tolo la vie papi gene la vie Moi je suis au départ. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beni kopopo ipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pona kotikala kozala moninga na yote. Papi gene tolo la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi gene tolo la vie. Est-ce que nous avons moninga na yo? Tout oza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gen, tout le de la vie. En gros, Jenny, Papi Gen, Nazara Mounina na yote, Papi Gen. Nazara Mounina na yote, Papi Gen. C'est l'opérateur de Jaffa qui fait le film. Papi Gen, tout le de la vie, c'est Nazara Mounina na yote. Est-ce que Nazara Mounina na yote, Papi Gen, tout le de la vie? Nazalaka, Moninga na yote, je suis pas ton ami. Papi Gen, tout le la vie. Ça c'est Lidjo par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gen, tout le la vie. Est-ce que nous avons Moninga non? Non, Mastano. Non, Matano. Papi Gen, tout le la vie. Nazalaka Moninga na yote. 4 rois, peintre, Washington, leur pays. Papi Gen, tout le la vie. Papi Gen, tout le la vie. Nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Moi c'est pas ton ami, hein. Voilà, moninga note bi. Bayuma, wana 1 euro na poche. Pour beta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite, azalaka moninga na bisote. Olai mo bruso. Na Napoli, nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolo la vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Molode. tolo la vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Sami Mokili confirme. Tolo la vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yote. Mobali ya pembe. WS Production, Willis Sionga. WS Production, Willis Sionga. Chers amis, Topé Sibino Mbote, partout, beaucoup disposés, encore battant, et Rolanda Bissoboy à travers tout le Bélafi officiel. Merci de votre fidélité. Bandekonyos partout dans le monde où vous partagez la émission Nabiso. Bon, continuez à partager, bon, continuez à liker, bon, continuez aussi à s'abonner. Abonnez-vous encore massivement à Onato Bélavi. Malembe. Nous avons un réel plaisir. Il y a un Nabino, Moko, il y a Bato Nzamba Benda. Il y a Banda Kobeta musique, d'être la musique à Mokili. Lelo, akoma Mama Pasteur, Tolo Nassé, Jeanne Massamba. Kuna Babenga Kaye, bête sauvage. Lelo to yambi vraiment parce qu'il y a un balboso à l'écarto de la vie. Benda Télévision pour tout cela. Washington, le grand pays d'Amérique, merci. Émile Bamba de Zurich, merci Nayo. Et merci également à Picho Pacho Sota Likonko en Norvège. Dans un moment, les sous Jérimbo dans le Canada. Didier Yi Big Up. En tout cas, voilà, tunabiso tozazazana bango MG Katola na Munich wana. En tout cas, merci Nayo. Nabi à très bientôt makambe ozala bien. Na mbala no invité nanga to solo là. Jeanne Massamba. Maman Boni, ça va? Bonjour papa.
Tolo Belavi. Mbaliboso oui, ya Mbaliboso na tala ko kaka. Nalanda ko mena souvent surtout série ya kotia biso na mulangi wana. Donc ils arrivent mama tata. Sérieux, tu Ah ouais, Jeanne Massamba. Voilà. En tout cas, makambo soupe tam solo banongo. Mais Mbaliboso na Tolo Belavi na oligato meka beta makati. Canos, la pression botte belé, hein, Canos, la pression botte belé. Alors, mais quand on a la pression, nous avons Jeanne Massamba. Yo, vous avez la commune. Nous avons la Bandal. Ah, né grandi na Bandal. Ouais, né grandi na Bandal, mais papa n'a pas avant moi na Yolo. Ok. Yolo Sid. Moi na Kalam quoi. Moi na Kalam. Mais ngai maman n'a na koli na botami na Bandal. Ok. Makoli na Bandal ouais. Siko yo bandaka musique nindi elo netindaka yo sadi to kotaka mama quoi. Bu ya kobina. Okota ngonde. Tinga banolinga musique mingi nga bado bina déjà mwana muke koko na ngaza yaki osala babiloko ba bal ba azaki nganga na bayolo wana na bande ko bina déjà tana zele mwa muke bambuma na baluba so asalisi bato to no sala feti o mwana mbunda baluba nazo bina gu wana et puis c'est nga déjà ko bina depuis tana zaki vraiment mwana muke et puis tana na ko kola na zaki camarade à Miette ouais azami na ngai na témoigner partout na tikala na kozanga ko témoigner té na Bandal wana et tant Miette ko zo gu ya ko kende pa kofi ake poto ayende pesa nga pe posa ya ko pourquoi nga pe na bina bien na ko meka yo nga pe na kenda et pas rappeler na kenda non le pas papa nani na Bandal le pas s'appelle qui yakufa pe comment les aïnens la batete la wana nani aïbala rapé mi 600 danse Rajakula voilà c'était Japan nga la banana station Japan na sali ba moi na station Japan et puis na ko longa station Japan de na kinaki El Paris. Ah, alors beta na El Paris hein. Ouais, na l'état El. Oh, on rappelle la Ticha Belesi. Voilà ex-président. Papa là c'est moi tout président té wana papa penza. Na ba clip ozalata, ba clip ba. Ngam biso to ye na moto ya couvre-feu. Ok. Moni la couvre-feu beti. Kuta ba Juju c'est la Juju. Ngate nga na kuta ba Mirador, na zakana mami Shege. Mais Juju azalata, Juju azalata couvre-feu. Abina couvre-feu. Bango bazalata déjà. Ah ok. Ah ouais, ba keyi. Nga zakina Mirador, là il y a 3 danseuses. Autre celle qui va tourner ya ba Zambie, ba Tanzanie, ba Kenya, Zanzibar. Lubumbashi, Kasumbale, ça doit être Ngai, Mami Shegina, Mirador. Voilà, donc je vous rappelle qu'il y a un Jeanne Massamba. Autre, bon, comme Wakala, pour la battuba bête sauvage. Donc, alors, tous les vraiment comme ils pensent nous moins poké. Alors, tant que ne sait que l'on a El Paris. Et puis, El Paris, c'est combien de temps à peu près? El Paris, na sali à 2 ans. Na umela pendate na sali 2 ans. Na koti na na koti na wenge Paris 2 semaines après na voyage na kile Tembo. Ok. Tant que Tembo to zongi nde to kenze banzela ba Zanzibar, ba Kenya, ba Zambie to zwa ki pendate na ba to na ba Charlie Chaplin, to zwa ki pendate temps côté na ba osera ba Bizimakodo surtout na pesi ba mbote ska bazali. Et puis tant que yaki ko zonga na Lubumbashi poto ya boye ngasko na tikala na Lubumbashi parce que to non ngato zonga to zo ba contre-temps ya zonga na lembi ko kende aéroport to kenda to zonga jour ce na ba ke boke na bino te na tikali jour bango ba kendaki. OK. Mais yo zaki mwana ya limbisa ozaki ba ndeto yoka le papa nous avons pas moyen comment on doit tolérer ce que yo moi na ye moi si peu lisusu akota na masolo. Ouais papa la ngazaki général akufi pe na grade qui ya général mais abando lingate ilo ka mwana se alingi oza na choix te quoi tangu na amdoko na mari na nani na El Paris yebete na ye pareil ba été tant on ko tandis ko maison mère moni maison mère na gaz wana ayeba ki petele ba ko memanga ndesko na poto ndesko ay ko yeba ke jana ke poto na wera
siko pona ko kitise mutema na bondeli ya Noël na bia Noël papa biso alinga mabanga po babwaka kai na ba nini na azaki président ya empire wa Kuba yayi papa alinga mabanga loka to solo to no sola sute ngabi loka to sola ti ngire macha ika kote mo bepende yokana poto na okina kozonga le no kesenge pardon na libanga na e doze mutu loka za mutu mulika bata mabanga islibange solo la makazi nde yange mayako boka yi place mo pende ya bien commandant Mogina Matadi papa la Jean Massamba tant libanga ne bini na kibusa mpipa tant ya Noël abwaki l'air na eko zonga libanga na telme kangaki na yoke Matadi nde na eko mona epende ya ko accepter sous na solo la pe ko mona ke ezaki don o nazanango et puis na balance lango na bit pe na réseau amoni pe que évolution pe zali quand même moi n'a pas changé a comment que pe poto azonga alors azaki sous na shot atika inga na sala shona alors sikoyo maison mère oya kandengeni na maison mère na me makao kuna je vois ça qui pour nous Viens sur ta maison mère parce que là on a tika là qui na Lubumbashi nana na sunditi viens ça na changa na bandal donc viens ça na grand camarade de grande sœur na Mimi Mavatiku maman Rima la prophétesse Rima famille penda ezalaki penda ya pembeni quoi to comme penda famille makasi et puis maman ko ebisa que jeune na Lubumbashi il fa zonga azaki pa Marie Paul ndé na Marie Paul esimbité ba Marie Paul basi bazongi ya tikali nga na lingi jana zonga kota na musique na bino ndevi ça la kaki maman voilà maman bon maman c'est pas là on a déjà l'air moni que moi na comme que ba poto via ça ebisi abi OK problème té aya yebisi a uta na Lubumbashi azunga ngamo nozo ina loboko na okele ti pe na kota maison mais ka ninga lobaki la pe na zogi azuma pe na loboko na ndi na kota maison mais okuta banani kuna combat danseuse nakuta Shibida Bibish ma copine en Angleterre hein en Angleterre ouais là on a chef ten c'est Shibida Angleterre on entend sur Luka Shibida Bibish nakuta Shibida Bibish nakuta Zulema et puis nakuta ka penza ba danseuse parce que ba danseuse basé na suspension ba utaki voyage ya Angola to bazongi we suspendaki beaucoup de danseuses là donc atika kaka Shibida na Zulema et puis biso na ba Shibida na ba Bibish Bercy na profiter na pesi mbote ye paza na France wa ndé na ba déjà tu ko kota wa OK alors sikoyo bete la biso sur la maison mère zalinde c'est vrai que sur les cas là mais ils a passage mot très important pour la place Walande place Kombono Pene Salama tu eba Jean Massamba tu eba bête sauvage place Walande Kombono Osama combat bête sauvage ça quand on a demandé combat bête sauvage ezaki jour na ko sa test le même jour na ko sa test ezaki na cadre moka ya munene on alinga pina kotanga kombo te na mbuka ya bisa Congo ala mutu afia ya yangiama bavande ne yangiama jour on na ki pona saka test na ndako na sali test na ndako na VWAS na papi kakol na yangiama après ya na wala bina nga siko ngo so convaincre nga il faut que ya na la samba au convaincre ba shege wani saki c'est wana ba shege donc so ba boyi nde na ki ko kene na la samba na matina na podium pe na bini kwa ya no wana na cadre wana munene ya mboka na biso Congo yende skota na moninga na obina bi open na bête sauvage oya loka za muta inspiration akangi yango abambanga pe bête sauvage ti na ndenge isfanda parce que ba tumu sonné na mama be bête sauvage donc mona soki na bible yomo comme muta bible o bête sauvage ça dit bande ko bangi sabato des ailes wana ndenge wana te non ils aika na ndenge ba désordre na ngati na ndenge ba désordre na nga donc Congo pe la type une partie alors la maison mère siko le cas ndenge nini tango ye ba ziomba la moko après comment ndenge nini mais merci la famille hein les autres permettant ba zwinga après un mois na yo que des voyages à liboso na Kenda Gabon toke Gabon na depuis to ya rapoto donc il voit maison mais bien c'est les caipes na bien comment chef ten parce que na zai camarade de chef ten na zai camarade na bras droit ya Bibish là to ye poto Bibish atikali po Bibish wera mtatikaye ya na wali ntimo atikaye ayibi se pena tikala na yo osala vie na yo
nde tango tozongi lokola ngana bana la trona bibiche yango wera moneke il fallait que ça langa et puis na âge ngam na qui vraiment âge à l'école par rapport à ma petite sœur dans zaki na bango yango moni na autre situation sur ma danseuse yo ba ye o yo moni ba o yo yambi bango na maison mère mais danseuse vas-y belé déjà Linda ngam na format Linda zaki vraiment danseuse c'est moi qui l'a formé Linda Mondele ouais ya Mondele Linda ngam na yambi na formé Zina à Londres Zina et puis petite sœur na ami balé Karine Karine de bazan la France awa o autokufana nchala mona petite sœur chala donc ba danser ba la belé mais ba o peda ba marka ki o ba bimaki kadogo aussi ni peda za mo na ngana ndoki ko azan Afrique du Sud. Ah ok. Ah na mamuluba so mamuluba. Te mamuluba ye prenga. Ah d'accord. Bon ba bibi chez boucle d'or. Ah bibi boucle d'or. Oh mukuse. Te ya ka maison mère pendant que nga naza na reine ya chef ten. Makoka te na bana meka ko tia na ba concert ya parce que série wana songa na tio to obina te. OK. Donc il na meka ko tia mo mukina ba concert ya Congo kaka mais azo ki pena chance cité pour aya poto bon. Loko ezaki de 6 ans président pe vieux Eliot série wana nazaki na pouvoir likolo na te puis azo ki pena chance ya poto te mais à l'école la maison mère. Comme ma pasteur, je crois que Oza vraiment mieux placé pour expliquer biso pour na yamba ba danseuse belé ba betelanga pe réalité o eliko bo bonda ko sana okuma babu oza na kisi makasi et sauvage ana bonisa kombonezo sonné et puis oza na kisi makasi mais kana ko biso ezaki ya solo kisi bon ya kisi mutu il parle pas que simbati est-ce kisi ba mema mutu so muni mutu na la kisi makasi asa ki succès ipe kezo kisi bakana mutu te lukanga mobo ko koti ozi kisi non ba kizo ko na kisi ba kizo on c'est na lobby ke na kisi te c'est bon on dit manga bon parce que bakelo on a yebi que c'est Jésus qui règne aujourd'hui donc ma vie maintenant appartient à Dieu donc ce ba lobby na zaki na kisi peut-être n'est pas gouana na balobi ke nazaki na kisi mais aujourd'hui j'ai confessé Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. À l'époque. Ya bati musu fotika bango ba ya kolenga bongo. Bati musu ba yimba débrouiller kaka. Donc là on a yebi na comment ça s'appelle? Comment je peux dire? Nako défendre en côté. Donc la bango ba bi nazaki na kisi. Yesu Masi akufa ki yaki pona biso bato ba kisi, bato ba sumu, ba ndumba, bato ba délaissé. Alors aujourd'hui là, si la confessé Jésus Christ comme Seigneur. Donc nous sommes na sala ki etikali le passé. Moi je continue avec Jésus. Voilà. Tant otalaka ba vidéo na yo, tant otalaka penza ba double zénith, ba vidéo na tout. Bala malobani. Bon, là peut-être bana nga ba yebi te bête sauvage te. Bana nga ba yebi bête sauvage te. OK. Bana nga penza na ya mikolo. Na mwana nga mobala sala pe muziki. Mon fils Josué comme ça na routine d'ailleurs pas na wasa na émission à sala rap Trocadéro azasko na Belgique. Bango loka bazaki déjà na kin pona kin avant na kota musique na kona ba mibale avant na ya poto yena ya na David bango nde bayebi ba maison mère ba wera banene awa banda na Samuel oya awa kitaba ozana ba louange ba kalivi ba tevi bana nga bayebi nga mwamba de beto vachete ba kamwaka to kota ba mu komsu na bis tonton moi c'est kona ayo bango mama bila za koni maman bilo peda za vedette mboka na biso aza ko bana nga bazo comprendre te tanga kiba maman le monsieur dit quoi il a dit le monsieur nous a dit que nous a qui vedette bona boy bango ba mama na te ba ya mikolo me ya mikie ndevi ata ozana ndi azana ba comment yeba ngo lelo ba yeba ki mambona te ye le quoi commis à 18 ans peut-être a comme côté internet a ko kutana ne loko et tout mais ba nga mamba bête sauvage wa bien monter ba yima ma musique na sala te te me musculaire le tata on mitala comme lo ba nini siko on a raison te musala ça musala ya musique hein
la musique eza musala soko ziango pe na job eza job mais soko ziango pe na ndenge yo ko kozwela ngo et ko kozwela ngo parce que eza na ba danse ta yo mo lobi ke nganda na zai mo na général eza na ba danseuse musu azaki bana ba nani ba député eza na ba musu bazaki bana ba directeur ya ba société nini eza pe na ba danseuse musu bazaki pe bandumba ba uti pe na ville eza pe na ba danseuse musu bazaki pe shege mwana mo pe ya nzela. Donc là, ça dépend à Moutou. Ndengazoye la peine vie sociale au Yazanango. Et ça, il y a un état d'esprit. Oye ko sala musala to, oye ko sala, oye ko sala. Mais na image, oye biso ba Congolais, to pesa ba danseuse, to pesa ba danseuse, image on dit bandumba. Mais ba danseuse ba bandumba te. Ya ba danseuse ba na basi malamu ya obala. Na lobarango na lobango pe na lobarango. Basi malamu ya obala. Ba danseuse. Oh. Basi moko très fidèle bana mokili banda. Ya solo wana. Ah, mais ça bino déjà que no bino bandumba. Ya wana caché ya ndenge bata Congo ba monaka. Bis na lo bata bidata biso po nazalaki parmi aujourd'hui je ne suis pas là. On a binyoso ba danseuse nyonso. So tuna bato bazo occasion ya ozana ba danseuse ba parce que danseuse ala fidèle. Danseuse so alingi yo ovana yo so asili sina yo asila nonda akozwa mutu so bo gérant on parce que ba leader ne ba ça dit ba président na binombe so za na yo par exemple là yo yaka bo banda gérant on parle de leader ou on parle de Wera parce que na ko le ba leader ne sauté parce qu'il na l'équipe ba leader ne sauté nga pena na maison mère na mona ngote na ebité so yange bamba sala ngona katimini na maison mère yange matika osanga te akuma tinda otika tamu akotinda kotinda tamu tuté benga na jana ya na bona ebité parce que par rapport ngana apangi naza pangi puis na petite sœur a parlé peut-être tamu so monique ya ko sala makamwana na ngaite mais ngai penda na maison mère na mona na ngote na ebike ba leader balinga na ba danseuse parce que ba danseuse ba basi ba leader ba mibali balinga na ba musicien parce que ba musicien ba mibali ba danseuse ba basi so tie basi na mibali place moko balinga na kaka mais na mona pena ya président na mutu kingandi atuka je me réserve na mona te. OK, je me réserve. Alors donc ça dit bato on so ba kiza ba danseuse bandumba ba danseuse bandumba te ya so kutena mo sa danseuse ningo bala tika makoli banda mipende libanda to tika kamakoli to banda ko tika makoli banda parce que musala wane banda ko senga bongo mais na minute o so ki danser la komi mwasi andako asa intérêt o tika makoli banda te parce que son président son biteni o eza libumu libanda o eza makolo nini makolo libanda yo ko lo balente ke ngana o zata o te o za na droite so ka lobi lelo bo bina na bakaleson obina na bakaleson soka bile lobo robina ni sa eloko boko bina sa eloko soka le bile lobo robina na ba pantel ba président ba danseuse au moni balata bien ils a choix ya président na bango. OK président mona président Félix Oise quoi na lata ba danseuse soki moni ba danseuse ba couvrir nzoto c'est que ils a choix ya président na bango ndali asomba ka ba teni o ba danseuse ba ko tika nzoto te mais so moni ba danseuse ba lati lamba oyo za ke ba tiki nzoto za pe choix ya président. OK mais en dehors ya musala muto tika nzoto po zwani sikoyo yo lelo kuma ma pasteur hein tout cela na bien lelo kuma ma pasteur il y a cette vérité yo na monde wana hein osimba pe mweloko osimba ka tout les kango déjà na zongo po na monde na lelo ba kango biete Jésus Christ parce que yo lelo yo parce que lelo ça sur la vie on a ya Yesu a dominé tout ça la boue tout ça la boue tout la cas Jésus c'est important c'est bon c'est là tout ça tout la bakisi tout la sata c'est important c'était ça dit tolingi to bimisa bato ba côté kuna tolingi to dépeupler côté wana pour ba ya kotanza est-ce que musique na biso ndi ba musique ya mokili est-ce que na bakisi est-ce que monde on est un monde mo ya mabe oui c'est normal les monde ya mabe parce que c'est qu'on fait to kumisa nzambe te o to sala la to kumisa nzambe te nzambe azana intérêt na katité mais ils a choix ya mutu bon mususu pe akosa la musique pour nzambe ka mutapesi don wana mais za mususu pa monique place on nzamba suki singa na succès wana ko kite na kende pe na toucher likolo et ça dépasse pas mutu
Donc nga na ko vendre te na kiti lelo ta ke mama pasteur na lo ba ke musique ya mokili eza bien musique ya mokili eza ya kisi te non musique ya mokili eza d'abord na kisi te mais eza nanu ya nzambe te et glorifiaka nzambe te c'est ça. okisi comme ça dépend ya mutu pasi azalaki pourtant plus mutu akenda osimbi ya omoni ntango mutu akenda osimba kisi oyeba te tozalaki wana badanseuse nga monde naza boye andelo ayaki ma paster noko ya osakana te mwana bandali ya tongo donc tant tolataka bapete na biso ya bandali wana naomona nanga su mutu te ozo comprendre ya donc nde naza boye nayebi ke parfait nono opakola yango te mais toya bapire non simba poudre no te malheureusement ngana bibiche shibida bibiche c'était pas le cas ngana shibida bibiche tono kabole lamba tono la tasenge akati tono pakola rouge lèvre moko tola la resika moko donc ezake bo mesani boza na ya za na confiance na nga akina ko sala mabete ngape na confiance na yeke akosala nga mabete mais na ndenga ya liziba biso nyoso boy na osimba poudre no te na kufungula saki na yo te na kolia na méfiance parce que na yebe siko ko tarate na yebe siko bimela te c'est comme ça. Bon, voilà. Lelo osoui babino par exemple au pesa ba danseuse au bazoyi au balingi monde wana lelo conseil au pesa boni avant to leka mo étape pour tout qui t'a besoin de faire lelo no iwe pesa bango kaka bayeba nini ba osala bayeba tano na mutu d'abord qui danseuse ezana o musala donc soka tina mutu ne qui danseuse za musa po soki musala na tosala kana poto ya yaya bafute danseuse na poto ba na fiche de paye si ba danseuse na poto ko tu na groupe de danseuses mo la fin que les mobile ka batine la rabino te musuna ba concert mo be ba louwa rabino par-ci par-là bo betela la musicien mo be na fin du mois ba futi yo ba pesi fiche de paye mais ba o ba osala ngona king ba yeba ka sika ni ba o tcha lekolo ba yeba ke lo ni ba osala est-ce que on na osala lelo lobby donc au fan na bana ngana tala yango est-ce que on a sala soki na zui maladie est-ce que orchestre lelo et ko porter na garant parce que mingi ba musicien ou ba danseuse bazala kana valeur na orchestre soki azana no la carte orchestre mais lelo so zui maladie lelo soki o bukani likolo so bukani liboko est-ce que orchestre ko za na voyage le bakino kete po yo bukani moni to kende te po ya aza malade to kende po ya kufeli non ba otika yo alors le ko les abongo za contre za musala il faut na lukana posa ka ba acte bien et puis na sala de façon que nazala na bonne santé pona ko kaka ko sala musala ngo mutu na mutanza nzela ne papa ngale na komi pasteur okuna pa ko ma pasteur te okuna pa ko ma pasteur te mutu na mutanza na nzela na ye moko mukondi na musala bi j'ai mis deux chemins devant vous ma conseiller biso le kanzela ya malamu ngai malheureusement na zi grâce en plein succès na tiki na nga ko bin après des zénith nzamba benganga par rapport pe ya maladie ndé na bela kapé na ba PC ba mitu malade mitu et tout ya moni na jija ki bon olanda Yesu pour la sécurité ya vie na nga mikolo ko yato na éternité voilà ya uta na orchestre na bela ici na zali na maison mais uta na orchestre c'était mais na bela PC na bela na malade ya mutu pour nani ndeka ba danseuse ba mekana kakati kasi moi siko moi to zo rapla to le kana teza moke mais quand danseuse ba le kana c'est le kana témoin ngo c'est le kana ngo yeso alonga na ye po aboya kana ina tshara nga mutu na se ayeba ke lelo na bateau efuna meme na bango bonne nouvelle bateau ba ne laka nzambe bakufa te ato moni lelo sa musique ya mokili lobi so nzamba bengi akoya okosuka na libuma mbisi kwa Jonas mais chaque chose a son temps, il y a un temps pour tout donc mutu na mutu azana air na ye mutu na mutu azana sika oyo nzamba lobaki ne osuka wana c'est ça musique ya mokili to ba reza sentiment ils a plaisir ils a succès ce qu'on tika qui succès wana na sentiment wana pona nini eloni pene tinda ki o tika biloko wana nyonso tout oya lelo yo dans le bon chemin bon et donc pene tika ki parce que appel à nzambe yaki nazaki ndi mutu makasi tina bela tina nzamba ndima ke ba makambo wana soto yelanga parce que ba message bandako ya ke nzamba za besoin na yo il faut bando bondela il faut yamba Jésus Christ comme Seigneur sauveur il faut salela nzambe donc pasteur moko taté mi prophète moi té mi sanga na bandal molara yebisanga lobi yo lobi faut teya na otala ke na ubanda wapi na yebotanga bible te
nayebi verset te siko babenga ngana salela nzambe nzambe azolo bakefuna salela ye nazomona te na obanda ndenge nini et puis na sentiment ya mokili kobima na mokili ya yango bible mo azolo baso nzambe abengi yo te okokoya te monde a voulu bon facilité eza facilité oza pasité ya na koloba pena na tiki na koya te okutani kana kumo boye ozongeli diamba okutani kana kumo boye obalati yo olati mini ok concert donc soki menzamba teni etaka keza yo fotika abando bendo kaka ando bendo kaka mais comment pe na tamobe ata so problème yelinga na côté retraite c'est ils va bima même ici abima mwana ya bima abimaki asiko azongi ya bima ya banga kisi mabe ya kwa kisi te amen ya kwa kisi te amen mission banga kisi kwa ile la monate amen alors c'est le sinon alors beka no ko témoigner biso siko mone na nzambe omoni na loboni sabso tanza mo moke tukutani na sœur na biso Jeanne Massamba ma pasteur tukutani brusquement et c'est là to longola mo to longola mo wa le ko sabso siko nzela oponi o siko ndenge nzela. Bon, nzela oyo na poni eza vraiment bien pour nanga sécuriser vie nanga evandisanga kimia nazala na problème na mutu te nasalaka tembe na mutu te nasalaka défi na mutu te na se comptablaka na oyo ngai naza nango oyo nzambe azopesanga yango nde nazosepela nango eza nzela oyo na poni yango mpona lelo te mais mpona éternité ata lelo nakufi nayebi ke nake na ngai esika bien donc eza mpona nga mpenza eza vrai choix on a sali na vie na banda ko sala ba choix pour landa Yesu c'est ça okoma pasteur to obala pasteur naza évangéliste consacré na bala pe pasteur papa to pasteur mbote bonheur pasteur Chéribin Pankia pasta comment nous sommes bien pasteur Sololina est très gentil ouais, très doux je l'aime beaucoup quelle grâce quelle grâce je l'aime de tout mon cœur je l'aime tellement voilà alors le loko yebisa batu nyoso nini o bayebaka kombo wana ya Jeanne Massamba bête sauvage pour le pe batu susu ba olimo pe ka boya o sabatu nyoso nini o bande ko se ba fanatique no bazaki ko yebisa ba woni nous savons que Jésus-Christ revient bientôt. Rachetons les temps car les jours sont mauvais. Les oiseaux ya a okuto na positioning. A okuto zo bin na musique ya mokili. A okuto zo yiba. A okuto zo kulune mutu. A okuta yo na mibali ya bato. A okuta yo eloko ezaka temps eza vraiment moke so ba lobaka te yeso boyoka ka biso to ya na bonzambe to yoka te yeso ko ya. Donc batu oyo bakomona basi bamona ko ya Yesu eza bato bakufi pona bango asuki na zozela mokolo asuka oyo milimo nyonso te kosekwa liboso na ye na jugement basuki wana me biso bato no toza na bomoi nzambe otikela biso temps poto bongola mitema eza te ke bato basi bakufi baleki bango na malamu toleki bango na malamu te nzambe otika biso bato masumu azotikela biso temps poto bongola mitema lelo nakoyisa bango car racheter le temps vraiment car les jours sont mauvais Jésus-Christ revient bientôt to bongola mitema lelo nakoyisa bango yango wana parenthèse moko avant aussi ça na biso tant ozwaki décision wana we ransom pas lukaka yo atuna yo te we ransom na lukanga te na voyage moko na sala kasi je me trompe na 2016 ngamona kene kotala ye nde nakutaka Linda aokanga isuki na lopango etu ya papi pazale wana na koti na Kishasa na pa na ependa na koti na wana na tika na poto nga yamba nganga za na mapata nga za na basankara nga za na so na bengi papa Hervé yamba nganga na za na bango nyoso mina bongo na mutima donc pona nga ba ndoki te bazo passer temps na bango mukolo nzamba ko benga bango bango pe ba na arena bango nga sina kita na nga na arena voilà ouais nazala na héritier nazala bien na bango tout na ba sele bango tout ba tonton JDT na kena so na kinda kena na bandako na bango ndekuta na do nazala bango nyonso bien etant que mosala nzambe na koza na partie prêtée pourtant musumu tout ça ko loza soki spiritasi oza soki golois
soki Gaulois soki Célésino oza soki comme on est copie nga siko so na bina bango ni so ba grand frère so na bina za la Gaulois na za la nini donc to seki na za la bango Gaulois sabita si nini non na za bango nyonso de bango nyonso ba frère na nga na lingara bango nyonso tout donc naza pona bango nyonso kwa naza pona mutu moko te ba koti na lopango wana kuti na kuti linda okanga na wali suki ya mbinga plus ninga jina vandi to bando solo la bakangi suki atalinga na moni pe nazo talanga apa tuninga bi Jeanne bongo ni mutema nga na bi papa na bongo mutema bali musala nzambe nga bi wi papa na bala musala nzambe abita nga bi lelo pe na so ba bimiseli o pe na bi bali wala pe yo na yebi baguna opoza mwana nga ba bimiseli pe na oyo linga wana okende te nga bite papa na okende te atie mutu sa pa tomboli mutu abina nga oponi nzela bien et loka loba na nga ya suka pe conversation si je me trompe pas ya suka to solo la na yango wana ebisinga ke oponi nzela bien donc voilà. OK. Bandongoli msabiso parce que ezaki a pu élever tout na boni kasitolo na se. Na mono tika odimina mo muke. Ouais, na diminuer tolo na se muke parce que pour l'instant mobile nanga zana na Congo. Tozo bâtir na Congo parce que toza déjà na place na Angola to na bat na Angola o babonde la déjà na Angola siko to na Congo mais tozi no mandat ya koya ko s'installer na France te na France to na bane ko kendeka ba église à Batou mais pour l'instant l'Éternel m'a dit que nazala na no boye donc na kin Angola mais na poto pena na France na to tozi mandat te so tozi mandat na France o no ka susuto na se na France mais na kin to sala tolo na se puis na Angola pe to sala ka tolo na se les tentes zata o nzambe ya permettre à biso olinga no mo lelo yo wa sala danseuse asa danseuse ya musique moki te olinga te na ba réalité tamsuba na biso ni ba na poto akolu kasa ki danser so eza vraiment métier na ye na oboya te mais ya congolais danseuse à président congolais na boina la tolo na sa makali kale. Kasi mo boina kasi jamais. Moi na mbala sala la musique. Je suis na sala la musique Trocadéro. Tenga bi moi si moi ça danseuse. Na poto awa oui, na poto na ba groupe de danse. C'est na mouvement congolais. Pardon. Pardon. Faites en attend pardon. Elle a dansé la série sinon. Elle a dansé la série sinon na poto. C'est na kisita na kisita. Bra dire mais danser la président congolais na Congo. Impossible. Et simba te papa. Maman pesa mbote aussi ça la biso. Apesi no mbote na linga bino mingi mama tolo na se azali mwasi ya mokonzi. Nazali donc bomonika musala nzambe senga ya moko so nzamba lobino vanda ovandi so nzamba lobino telemi so nzamba lobino lala olali nzambe pa ko loba noke ba émission te obéir pe ba émission te yango ta mususu bozo mona nga penza te donc mais Jeanne Massamba mama tolo na se azali na linga bino mingi. Merci. On peut s'y mettre dedans. Na pesi batu nyonso tu balinga ngambote batu nyonso na pesi bana na ngai na pesi mon fils David na Kinshasa David Mbote Massamba na pesi Josué Trocadéro na Belgique Mbote na pesi Samuel Mbote na pesi Ozana na pesi Louange Calvi TV na pesi ma petite sœur propre Lila Pika ya Lila Pika de la gloire Mbote ma copine privée Shibida Bibiche na pesi Mbote na Yolande na pesi Mbote na Asi Malengo na pesi Mbote na ma petite sœur Aurélie Longo na pesi Mbote na Sabrina ma petite sœur propre sans oublier Nancy Bokouli et belle famille na Mobimba na pesi Mbote na honorable Bokungu Lisette Bokungu respect ya mami na Lyon na pesi Mbote na Balak na pesi Mbote na famille Mobimba Nzambe a bomba biso to komonana to sister biso donc yo longwaka tango betika décennies ta pose na tikali ngape na weka tikanga abi tikala na kini ayebisanga bongisa ba fi nde to okende boye yo zo tikala OK yango na tikala osepela pe na idée wana nda to ça bien tikala na poto boyango mais quand na yaki na mona poto passe na comment osenga na zonga ava yakende na landa epela na isa pe na okokate de la monela qui en donc na mona batu na kati ba saki ba papier donc
Même on va papier na basaki bon donc ane ça bon so OK bon ba pêcher papier. OK bon ba pêcher parce que non on a mon ba mère ba un problème. Le longa mo so fou le lo na ibiso to skala ba papier na ba papier donc et ko luka musala to mesana na vie a facilité ba okabela yo ya ko lata ya ko lia ya ko la yo mo ko fo luka et puis na poto so ba yebi ka to tikali. Esele. Président Kenena o te soka ki o komo beteka so tete o benga o so tete na muta yebisa o ke na obombo na ndako o dans na Lille pardon. Voilà, merci na bande ko na libiso je crois que na petit Roger moi na prochainement tu vas pour sa émission de rien papa Nazari. Merci na bande ko na libiso, merci à vous tous sur mon émission partagée. À très bientôt tokozala na Angleterre. Donc restez connectés sur Tolo Bella Vie officielle et surtout sur mon émission partagée et abonnez-vous encore massivement. Allez, bye bye. Bye bye.
ADB Mboulo Manoga Matanga Makitate Madagana Madagana Atifumu Tamenebo ya Barabas. Oza figura Barabas. Ndiretare na salaki mama kati mulima akina mboka na kutimba to bavandi akina mboka na komireta o bakuni mama na leo akina mboka na komireta o bakuni mama mama kufina kama na monoko il mundo fataki belgase ikuna maleni ma maji yukwena na mama na Kinshasa ya kachubudingo mazito bina
moninga ntango kokie Papi Gene tolobela vie Papi Gene tolobela vie Moi je suis au départ. Nazalaka moninga na yo te ngai se beni kopopo ipo kuluti ya baleki nazalaka moninga na yo te mpo na kotikala kozala moninga na yo te Papi Gene tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te Papi Gene tolobela vie est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga Papi Gene tolobela vie en gros Jenny Papi Gene nazalaka moninga na yo te Papi Gene nazalaka moninga na yo te Papi Gene c'est impérateur de Jaffa Koferi Finchman Papi Gene tolobela vie est-ce que naza moninga na yo nazalaka moninga na yo te est-ce que naza moninga na yo te Papi Gene tolobela vie Azalaka moninga na yo te je suis pas ton ami Papi Gene tolobela vie. Ça c'est Lidjo par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gene tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga matano. Papi Gene tolobela vie. nazalaka moninga na yo te 4 de roi peintre Washington leur pays Papi Gene tolobela vie Papi Gene tolobela vie nazalaka moninga na yo te Papi Gene moi c'est pas ton ami hein voilà moninga no te bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euro ke badi nazalaka moninga na yo te Papi Gene yo ebite azalaka moninga na biso te olai mobusu na Napoli nazalaka moninga na yo te Papi Gene nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te Papi Gene tolobela vie grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te molode tolobela vie Papi Gene nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobela vie Papi Gene nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe WS Production Willis Yonga WS Production Willis Yonga